Communauté où ezali na ba entrepreneur te ezali communauté pauvre. Bienvenue sur Biso na Biso na diaspora. Biso na diaspora, tosolo na bosolo lelo, lobi soki tobongoni, Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Bienvenue sur Biso na diaspora. Biso na diaspora, émission lelo ezali bongo sponsorisée par Moko Yaba Entreprise. Il y a jeune na biso na kata communauté congolaise na ville ya Ottawa, entreprise na ye kombo nango GMP Design. Azali moko baleki namoni kitango akoti na kata Canada, namoni ndenge aki classe, namoni ndenge abimi na classe. Azaki akotaki na âge oyo akoki kokota na luyenge, mais ake luyenge te, ameli bangi te, ameli masanga te, ake kolandalanda bana basi te, akenda penda classe. Atanga, asilisa, abima, gradué na kati ya domaine ya design, lelo aza na entreprise na ye na kati ya ville ya Ottawa. Alors batu nyonso bavai na ville ya Ottawa, ville ya Gatineau, soki bozali na ba activité na bino ba fête lokola mariage, ba anniversaire, bo contacter JMP wana azali moko ya bana ya Congo, wazali ça la fierté, c'est un jeune que nous devons soutenir. Azali un très bon photographe, azo sala ba vidéo ya qualité, ba niveau ya ba fiche, ba design, nyonso wana ezali talent tosana na kati ya communauté et nous devons célébrer. Bokoki bonko rejoindre ye na adresse na téléphone na ye pour na batu bavani na ville ya Ottawa, Gatineau, na 613 462 1185. Bo soutenir ndeko na biso. Ndeko na ngai. Tangu totangaka ba indien par exemple. Imaginez zolo na mutu. Ba libanais. Imaginez zolo na mutu. Na kanso za d'accord na ngake tozo mona ba business. Ba indien bazali na Congo, ba libanais kolobate et comme terre na bango, ba chinois ba kuma ko sana mikate, toza ko se plaindre, mais bango baza ko avancer et bazozo ba marcher. Na diaspora bandeko na ngai tozali na bandeko mibale misatu o baza na bongo ya ba entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur na sens ya ko sala ba business. Mutu na mutu aza na kanal na ye, na force na ye. Lelo na lingi toswana pour na bandeko tozana na kata ba communauté, baza na mutu ya ba entrepreneur. Na ebite na bamboka tovandi ndeko na ngai, ce qui aussi au comprenant l'impact ya ba entreprise na kati ya société. Impact ya ba entreprise na kati ya ba loi. Na mboka na vandi lobi tozali ko swana ndeko moko, depuis pandémie salamaki, ça fait 2 ans. Non, du moins, pendant 2 ans, pandémie salamaki, gouvernement ya Canada, pe na ba entreprise ebele, a installé qui ba employé na yeba ban rosala misala na bandako. 2 ans après na notre côté en 2023, ba entreprise misusu bani ko zongisa bato na bureau, mais mingi pe aussi ba kati penda makamba bureau, ba zo louer sous ba bureau te, ba installer ba employé na bango na bandako parce que ba moni que c'est plus rentable. Conséquence dans mon ville à Ottawa, centre-ville comme si on dit bah une ville morte, ba activité belé ekwe. Exemple na ba parking, bien ba stationnement. Avant pandémie, so aucun na voiture na kati ya ville à Ottawa, okole la pause au stationnement. Bato bazana ba stationnement ba osala mbongo. Depuis des années, bato bazana ba stationnement ba koy jamais ko imaginer que ba osala mukolo moko sans voiture na stationnement na bango. Maintenant, ce n'est pas Mukolomoko, mais c'est déjà 2 ans. Bakauki kukauka. L'obéing suke bandi. On a un secteur qui a un stationnement. Babani ko senga na gouvernement azongi sa ba employé na ba bureau na centre-ville. Parce que ba business na wongo ezokoya. Et vous savez quoi? Au moment où nous parlons, ba discussion ba di gouvernement zoko luka déjà ba na ko zongi sa ba employé na kati ya centre-ville. On a dit force tope influence yaba hommes et des femmes d'entreprise. Bandeko na ngai toko kite ko ignorer impact
il y a une entreprise dans le devenir d'une société. Et surtout, biso tovani na ba pays développés, ce qui est là qu'on a to saisir en côté, c'est inacceptable. C'est inacceptable que tovandi 20 ans, 30 ans na bamboka oyo, tozo comprendre te impact y entreprise na kati ya développement y a société. Na ngina partager na bino 3-4 points oyo ezali impact y entreprise dans une communauté pe dans un pays. Ya liboso esengeli toyeba ke entreprise ezali force économique ya mboka. Et puisque tozo sur la makamuna biso ya diaspora, communauté congolaise ya diaspora, soki plus tokozala na ba entreprise ya bana mboka, plus tokozala une communauté ya force économique. Toko négliger ngote. Sinon, tokozala une communauté qui dépend d'autres communautés pour kozala moins liméa. Ba communauté nena biona. So totangi le Indien, totangi ba chinois, totangi ba libanais. Eza ba communauté o ba créer ka ba emploi. Biso pe tokoki kokoma une communauté qui crée des emplois. Parce que tozali na kati ya ba communauté na biso à travers ba pays o tozali, tozana batu mibale misatu mini o bazana mutu ya entrepreneuriat. Force économique. Ya mibale ko soutenir ba entrepreneur ya communauté na biso ezali ko permettre na ba entrepreneur wana ba créer ba emploi d'abord na kati ya communauté na biso. Bandeko naza na habitude ya ko salaka retraite une fois par mois na mwasi na nga po na santé spirituelle ya couple na nga et puis santé ya couple na nga, on aime ça, se retirer toujours moi sika to lexi journée mobimba 2 jours toujours réfléchir sur notre vie. Tu as remarqué dans les 3-4 derniers mois parce que tu changeras ma place bisika nyoso to kendaki to louer, à notre grande surprise tu as remarqué propriétaire ya bisika wana, même si ce n'est pas même combo, ce sont des Indiens. Et employés bisika wana, ce sont des Indiens. Ozomona. Ce qui tu yebi ko soutenir ba entrepreneur ya communauté na biso, to ko permettre bango ba créer ba emploi et ba yeba pe ko embaucher bana na biso. Pourquoi pas? Troisième point na partager, pourquoi c'est que to soutenir ba entrepreneur na kati ya communauté na biso, c'est que entrepreneuriat ezali comme ma richesse na kata communauté. Il y a une communauté qui est d'ailleurs réputée, une communauté riche. Soko yebite au kam sango va na planète ni. Ba juif. Ba yebani ke baza batu ya mbongo. Tika na nkombo ya Nzambe. Ba juif baza batu ya mbongo. Ce qu'il faut voir na ba juif pour yeba nini ba créer mbona bango. Création et richesse. Et ba juif baza capable dans un pays qui n'est pas Israël, ba s'installer, ba imposer tout un système yabango. Et ba s'auto-suffire financièrement. Parce que baza na richesse. Communauté congolaise, il fut un temps, natalaka vidéo moko presque 5-7 ans eleki na YouTube. Na ville moko na kotanga kombote pour par respect ya famille ya ndeko oyo na loba lisolo oyo. Ndeko moko congolais akufaki, ça a pris des mois pour bakunda ye parce qu'il n'y avait pas d'argent. Communauté congolaise a sali ba cotisation. Communauté congolaise a ville pas ça va na sali ba cotisation. Ça n'a jamais atteint les montants où Senglé qui ba fouta pour na funérailles na ye. Au point que président de la communauté a dû qu'il y ait des ressources en dehors de la communauté congolaise. Quelle honte pour Nabiso Bandeko Nangaye. Quelle honte. Tout ce qui est Kamabouité. Ce qui m'a Kamabouko révolté, bisoté, je ne vois pas comment comme ça Congo, le pays que nous voulons qu'il devienne. Ndeko Akoufi, communauté aza dans l'impossibilité financière, il y a cotiser un montant pour akundama. Mais na yoka na communauté mususu awa yaba africain bango soki ndeko na bango akufi awa bakundaka awa te nzoto zonga
awa c'est-à-dire pana biso na Canada bazongisaka nzoto na bango tout nzoto ya mowe toujours na pays na bango en Afrique parce que financièrement baza na toute une structure qui leur permet ya koyeba ko réunir mbongo pe ko rapatrier corps. Mais biso na communauté congolaise na lancé nanu défi comme ça là ndeko ovani na ville nini ndenge nini communauté congolaise eza organisée na kaba matanga boyeba pena ko kunda bandeko bien est-ce que bino côté bozali bozongisaka banzoto na mboka na biso na Congo ndenge na lobi na pays oyo na bombi kombo eza na Afrique bango ebembe zongaka mais boyebi prix ebembe nanu sur le terrain mais na prix ebembe ko zongisa na mboka bango bazongisaka soki toyebi ko soutenir ba entrepreneur na biso te na communauté toza ko s'appauvrir. Une communauté qui n'a pas d'entrepreneur, qui n'a pas d'entreprise, est une communauté pauvre. Donc, toujours soutenir, toujours créer richesse na kati ya communauté. Quatrième point, na partagé, lorsque nous soutenons nos entreprises, ya communauté, ezoko kola, ezoko koma na force économique, toko koma pe na position ya ko influencer. La communauté devient influente. Yangonde bomoni na bamboka tovandi eza na ba communauté oyo bakoki kosaka na bango te dans un pays oyo ke ba gouvernement surtout na moment d'élection il faut ba yoka ba demande ya communauté wana parce que bazali force oyo ko influencer devenir ya pays olingo zo pouvoir pesa bango oyo balingi bako diriger vers le pouvoir. Ce que opesi bango te o balingi opposant na muta ko pouvoir parce que baza na influence. Bandiko tant et aussi longtemps que la communauté congolaise to ko atteindre biloko mine ona na partager te et kozali la biso passi pour Congo na biso wana et comment c'est que nous voulons. Parce que mingi lelo boyebi yango ezali ba communauté mususu nde ba communauté mususu nde ba simbi mbokana na baspe nyos yango nde bazoko konza yango nde bazako dicter parce que c'est eux qui créent les emplois, c'est eux qui ont l'argent. Diaspora pauvre, le Congo aussi sera pauvre. Yango toye kola nano changement de mentalité. Je n'ai même pas à vous donner des exemples. Boyebi yango congolais surtout na mboka Izali ayebi okoki ko nommer que communauté telle ba soutenir ba entreprise na bango, communauté telle ba yebi ko soutenir ba et nous sommes conscients. Maranazo ba c'est pas que nous sommes inconscients. To yebi que to soutenir na biso ba entreprise na biso te. Ngamoko na viva yango ozo pesa service ndekwaye opesi tarif alobi a boniko bonozo tumbanga boy. Mais lorsqu'il va dans l'autre communauté, à kofuta les montants qu'on lui demande. Et la communauté, on a bazako comme force économique, bazo créer richesse, et bazako s'imposer, bazako s'épanouir, tiba kena bamboka na biso. Biso moto za kunate. Mais mukolo toko comme ba force économique à l'étranger, toko kita kuna ba auto blindé. Ba auto blindé parce que ezamboka na biso. Tokoye bako ningisa ba étranger parce que ba kolomboka baye mais siko moye to ningisa zalité parce que ko banda na ba président na biso tina bakalaka ba communauté na bazana influence bazana ba moyen ce qui tout mona Congo lobby et comme auto lingi to banda nano awa na diaspora à soutenir nos entrepreneurs, à parler de nos entrepreneurs, à consommer. Pour nous, on a succès avec défi. Ndeko za koyokanga na mboko zali tindelanga liste ya bandeko oyo yebi bazana ba business. Na ningi to banda ko sala ba entrevue, na ningi to banda ko présenter bango pe to banda biso moko nanu ko encourager ba entrepreneur wana. Na mboka nyoso to zali tindelanga ba coordonner, tindelanga ba entreprise dans tous les domaines, pour bambule zoya na ningi nenge to zala mouvement ngam na bimisa ngote mais mouvement oyo et salama ko ba na Europe kuna makambu ya ko beta ba musicien soki toko ko kaka mobilisation mais tout changer cible
c'est que to banda ko appuyer les entreprises de la communauté. To rêver que moi les gablo to bona mike et comme apenda siko ba supermarché. Moi chaque domaine et banda ko koma munene bana na biso ba kota bazwa misala to s'inspirer na ba communauté mususu o evani pays na biso ba créer ba richesse. La formule est là, on a juste à les suivre. To yeba ko imiter o ya bien. Quand je parle de changement de mentalité, c'est justement qu'on valoriser les bonnes choses. Souvent, nous valorisons des futilités. Il y a d'autres médiocres, et les autres petites communautés que nous négligeons. Pour trouver un mvunzi, il y aura comme tout le monde taxé batou, comme minimiser batou, mais mvunzi ne le bazo créer emploi na katambo wana bino. Ce qui mentalité a eu ngai bonganité. Congo ko bonga na te mais ceux qui to bongwani déjà biso à l'étranger awa Congo na biso et ko bonga. J'espère que aux yeux moi et loko commenter partager ndeto monani mbala yasima. Biso na diaspora to solo la bo solo lelo lo biso qui to bongwani Congo na biso ko bonga o Congo na biso ko bonga o Congo na biso ko bonga. Au micro, c'était votre frère Jean Ndinsil.